Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mina bine nyusi tuwe bolinga mamo Eliani tu na pesi bilo ba mbote. Ba ewe ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boli bilo bandeko nanga. Est-ce que boya malamu? Nga ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mo yazo batela kimi ezali. Wabino mamo Eliani tu aza bien. La reine mère va bien. Kimeki en kaka azali. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mo yazo batela. Alors, bino pe kote na bino kuna ndengeni. Est-ce que boya malamu boni ba santé? Est-ce que boya bien? Le lot ça déjà le 2 décembre. To pesi nzambe merci. Nena ba toujours ko la kola mkezaka habitude était. Nzamba sali biso ngolu, nzamba sali biso grâce pour na to bana mois de décembre. To bani mois de décembre oyo. Ndenge to bani mois de décembre oyo faut to bana vraiment bien, faut to bana vraiment malamu. So bito bana penza malamu ele kisi ke to sani to sukola mitema. Le lot to ki no beta lisolo to zana kati ya émission préparer pour le mariage. Nena epsa binora ke bana bobenga ba maman bobenga ba papa émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliani tout la na mateya ya maman Eliane Nitu batu mingi bobengi ngai musupe bokomela ki maman Eliani tu mikolo penzo zo sona biso penza makambo mama bala tenengo mesana biso to linga ko penza tango pesi la biso makambo etala ka penza libala ndenge ni mwasa ko vana ndako libala ndenge ni mobala ko vana na ndako libala ndenge ni harmonie ko za na kati ya ndako ya libala makambo to lingela ko mingi yango na ba mikolo penzo sanini otiki biso mbwa mingi te na tiki bino te il faut comprendre que maman Eliani to utina mo ba situation moko pe ya mwa mbilinga yango wana Mama Eliani to utina mo ba situation mo ba mbilinga ba maladie tungisa kinzoto ba matanga epai yango bo montre que j'étais pas vraiment dans mon assiette moi ko ça vraiment ba émission ezaya quitté là ça va tozongi se compter à 0 par la grâce de Dieu donc ba émission na biso ezongi ndenge emesana comme mesano bo mona Mama Eliani na kozonga la ba émission to kozonga la pe ba live ceux qui mo ko so na live eza to na posa so na live to solo là moi ba émission culinaire ndena mesana ko leksa bana na ngai moi ndenge ni akosa moi madesu ndenge ni akoza moi malamu nyonso wana siko ezongi mois de décembre oyo en tout cas et bandeli biso malamu donc ba émission na bino préparer pour le mariage et ezongi vraiment ndenge ezalaka mikolo na kotela ki mingi moi ba conseil ya moi ba conseil ndenge ezalaka kapo na kofungola bato moi ba mémoire na makambo susu oyo elekaka ndena ba toujours que awa ezaka c'est du vrai du vécu ya makambo to du quotidien ya to sara na kati ya Eliani TV. Merci beaucoup na bato nyonso to baza abonné na Eliani TV. Ndeko so zamba no liboso okutani na émission oyo na kosenga na s'abonner na Eliani TV. So ko sisi ko s'abonner, activer cloche de notification pour que ozalaka notifier à chaque fois que émission ya sika ekota na kati ya chaîne na biso oyeba ke émission ya sika ekoti kobosa na te pour ce kota l'émission au monde ko sepe nango kobosa na kotela biso moi j'aime te et ça la ka moi bien ou teli biso moi j'aime mais tout fana lo ba ke ce que oza muto akanda kotala ngate pour sepela non ngate Ah, 1 kilo, hein. Na sala ba gros bisous, la maman de notre star, Didi son Nike, hein. Maman Lia Lobi, so za muto kanda ko tala biso te lo bana maman Eliani. Nef sabino aza ko fiolo mi deta na balika mo na accrocher ça nini et kangeza rande ngone puis libanga nga ya kwa libanga mopao donc so mamela nita beto libanga considérer que oza vraiment libanga na ya mopao mo konzi donc faut la mo na ndengwana. Merci beaucoup na famille du cœur mobimba na pesino ba grand merci na famille du cœur. Quand je parle de la famille du cœur na bino ba obota la kangai bozara deuxième famille nanga na benga bino ma famille du cœur. À part famille du cœur bon moko oza composé na 12 couples to bunga saki moko ya biso là to tika 11 couples tozaki 12 to tikali 11 po moko ya biso atika asile ko tika biso na kozonga su simate parce que bino mo bomona ki oyo ewute koleka mikolo nyonso tu toza na mois de décembre na ochukoloba soki tokosolola lelo makambo oyo etali mabala nazo so la demande ya jeune femme moko oyo asololi nanga alobi mama nalingami kolekisa message na ngai pa na yo parce que yo penza tango lobelaka makambo mabala esaka biso esengo ya lokwa nde namonaka papi na mami na Canada so bavandi bazosoma ba couple ngabi o penza en tout cas ça c'est du maman Eliani totala donc mikolo lokwa na manka kio nazo kende pe okuna na Canada nazo ta be papi na mami famille mole ndenge ba solo la kaso nazo mona bango maman nazo mona ma maman Eliani ma deuxième maman ça c'est la famille papi et mamie na sebino ba bisous so ça nge 50 ans muto ebisinga ki maman Nathalie papi na mami na Canada nazo mona maman Eliani donc ça linga vraiment plaisir na sebino ba bisous et belé famille du cœur bon moko ba bisous na bino nyo surtout bandeko na ngai kadre ba biso toujours bon moko toujours
toujours ka bomoko boyebiti awa kaka bomoko. Merci beaucoup na bande ko nyoso tout au dispositeur na bino pona otala maman Eliane. Tu vas comprendre mikolo ebele na sali bino ba émission te, mikolo ebele bomoninga te. Alors permettez-moi de vous saluer na pesa bino ba mbote. Lauriane Malolo, je te fais de gros bisous. Moi c'est à taille. Je t'ai fait de gros bisous. Ba bisous na bino nyo surtout. Ba bolinga ka maman Eliane tout. Ba bisous na bino. Na pesa bino ba bisous na raison parce que dans un coup de fil ebele ba to ba komeli ngai maman tu nous manques. Yango lelo na ye bo mona nganga pe na mona bino. Oyo le bana o maréchal. Na eli bino maman te bo mona ye sengote. Alors bino maman Eliane tout votre deuxième maman. Yeyo sengote. Na yebi ke bo sepeli. Na yebi ke Olivier Sele a sepeli amoni maman bango. Pona manquer mingi. Olivier sabi oh là là maman chérie amoninga sepeli bayebanga bayebalinga ngande bamoninga ba sepeli penza makasi tande aboki litama loka maman Denise litama bozango wapi oh folie penza bukula bwanseke fo bukula bwanseka penza na pondu poza litama bo po litama penza yo eza litama ya mbwengi te ba litama mbwengi te na kisala kindeki te weza litama bukula bwanseka na pondu amai mai na Thompson na okauka yonde pesa litama boy to seka muketi kosekeza bien koseka eza santé lelo naza posa so mingi na ba mama bana ba pesa bino rapport bana balobi ke maman Eliane tout souvent yo pesa ya biso ka mateya pona ba mama bozana ba mama boye bovanda na ba mama bokilo na bino boye tout ça. On écoute, toyo kakayo, peut to check en pratique ma kambolo ba na biso. Mais moi j'ai un gros souci. Nga abi ma fille. Souci na oso za souci ni oyo za na mwana nga. Alobi maman Eliane tout. Mama bokilo na nga akomisa nga lokola mbanda na ye. Mama bokilo akomisa nga lokola mbanda. Na tuni akomisa lokola mbanda na ndenge nini. Alobi mama na ngai na ebisio. Mama bokilo na ngai tango tolingana kana mwana na ye bolanda nga très bien. Tango tolingana kana mwana na ye nakutaka déjà bazaka na ba problème à famille. Ye na mwana na mobali bazalaka déjà na ba problème na bango ya famille. Oyo nga na tikala koyeba ta mutu ata makolo te. Ndenge ezalaka ke mwana mobali abimaki na ndako ba parents. Abimi na ndako ba parents akei parce que ye na ba parents na ye babanda ye koyokana te. Mwana mobali abimi na ndako ba parents na ye ake ko débrouiller vie na ye ndenge mwana mobali a débrouiller vie ataki ke papa na mama bino botikala. Mwana ya lisolo à France papa na mama botika la nga la sali nini na bimina ke ko débrouiller vie nanga baki déjà na ba problème na bango familial oyo nga na yeba kité. Alors maman Eliane tout to yoko kutana na garçon wana na kati église to kutana na église moko boye quelconque to banina to kutani kande ba to kutana na église mondimi moko aye nga pena na église ba kutana na bango ndenge zalaka ba jeune garçon na jeune fille bolingo kande ezalaka tibaki et je dis mon gars, belle sa maquillage, maman Bobilada, je te fais de gros bisous pour moi de mon cœur. Alors bien maman Eliane kolinga nanga to linga na mwana mobali wana ndenge za rafola avec sa famille ezawa puis tout ça to solo li bien mobali ebisinga lobi ngai famille nanga na kola kiso bango na musika mais na pembeni te parce que na mama na papa to yoka na kate na mama na papa boyoka na kate pourquoi papa boti na mama boti boyoka na kate abi oui yo lobi papa botinga na mama botinga to yoka na kate donc na ko présenter pas na bango te yo ke no présenter nge pas na bino moi c'est pas qui pas parents na a présenter que maman na zu mobali na zu chéri ndenge za boyebi ka ba chéri ndenge za la kaka. Alors moi na mobali azo sala moi na moi si pe azo sala mutu na mutu azaki na moi mobali azaki na studio na moi na moi si azaki na studio na azaki pa na bango babandi ko sala babi non siko photo sa nini photo vanda na biso esika moko ba décider ba vanda esika moko moi mobala lobi to vanda na biso esika moko na koya ko bala yo mais ko bala yo na koya na ba parents na ngate na koya na noko na ngai nde to koya ko bala yo ba parents mama na papa bazame na koya ko balo na bango te parce que to yo kana kate donc moyena ya bango ezate moi na mobali ye moko ateleme ke ko mona famille ya moi si amoni mama na moi si ayebisi mama moi si ki ngai na ba parents na nga to yo kana kate moi ba parents na nga baya ezate noko na nga mutoko ya ko balela ngai moi si na nga bilo boyebi pe mona mwasi soko asalingi ayebisi mama bi mama wana makambo na bango famille nga na posa libala to na mboka malili mama nga na posa na zanga na mobali do makambo na ngai mama ya famille na bango telinga te mama bi lokola noko akoya ba pe ba Congo bango pe ba Congo noko azaka très important baya ko bala ba kei babali mwana mwasi bali mwana mwasi bandi pe ko bota bana
mama ya mobali tango ayoki ko mwana bali mama na ngai akwaza abi mabokelo na ngazalo kwa muchoki babokela mungwa nde machacha abala ndenge nini ngai mama nazali papa zali ya koke bala boete libala wana te libala wana efwe kufa nga mama nazali papa na yazali mwana mobali ba message komi kokomela ekuna abala ki kondeza penza abali penza mwasi sans papa sans maman mais ba parents baza penza na France aboyi abi ba parents nga ba ozate poto yokana te abala mwasi nga moko sambango noko azali tokobala kana noko bakena ba problème familial na kovanda kola mobi mwasi ambaso bola na mutu ambeto ya muke bandoye ba muke problème ngoni ni yobozaki na ba parents nini boyoka na kate nini mombala habité nga soto kana ba parents nga te parce que famille ba yebisanga ke mama ya biso atrichaka mama loko atrichaka tango mama botinga alors ba dutaki na naissance nanga ba dutaki ke nazala mwana ya papa loko ba dutaki nazala mwana ya papa na kokola tango ne koyeba likambo yo yango na boyina papa na boyina mama quelle honte ba kende komemanga ba kende kosala nga test ya ADN soni makasi so mona mwasi na kati anda kwa libala aboti mwana mais ba famille ya mobali ba douter na mwana wana ba habité mwasi na yo adekona lokola mwasi na yo adekona peut-être mwana yo aza mwana na yo te il faut bosa test ADN mwana tango azaki mwana muke ayimaka mwana te mais tango akoli ba yeko bisa yo kutu ndenge oza wana kutu basengela kutu test ADN po mama na yo asaka nini mama na yo atrichaka mama na yo atrichaka na kopene ya kala ba mama ka ndenge zalaka bozaki na mobali tango bozaki ba jeune ya kibomwana bozaki ba chéri bokabwani ozu mobali muso abalio oye kokutana na chéri wana akala yo wana soki kopesa yesu daga tango dagi na bakanga ka ete bakangi ye yango tango botaki mwana famille ya mobali edutaki ba habite ta muso za mwana biso te parce que moi soyo achaki mo lokolo libanda alors mwana na mobali epesaki pasi makasi yasalaki na soni na pasi raison aboyela ba parents na ye yango wana et surtout que mama trichaka na ex na ye yango aboyaka ba parents a expliquer na mwasi na ye abitala likamwa na boyela ba parents na ngana papa na mama bango nyos plus là-bas babani ko bota bana na bango oyo bazo bota bana na bango pe normal babala pe mwasi normal sikoyo epai tozokende komela ya bokilo eza epai nini epai tozokende komela ya bokilo eza epai boye mama ya mobali lokola kwa osona mwana mobali te lokola mwana bloka na ba telefone a bloka na mama na papa basolola te asali effort azui numéro ya mwasi ya mwana oli akenda te na mwasi ya mwana boboto ke mwasi ya mwana nga talanga na mwana na nga tozaka na boyoka te atoko yebise vérité te po eza soni mo yebisa bokilo ko dekonaki eza te luka ta ndenge ni terrain d'attente mwana zongela ta biso ye bongo te ye lokola za mutu moko amesana koswana yaki naona ndenge bamoya koswana abengi yo mwana ngai yo kanisa ko botolanga mwana nga yo ko botolanga mwana nga te yebaki mwana za mwana nga atande babali wana libala ne pa na ngezo kontete libala ne zo kontete pa na ngai libala ne zo kontete tango azolo baboye ye na mwana ya mobali basala 10 ans balobanaka te loko moko te mwana boya papa boya mama 10 ans balobanaka te mwana na mwasi abisi mobali na bi papa tala mama abino abenginga abike libala yo kontete lokola yo ke ko bala okena banoko ya kete papa azali libala yo kontete abia soki mbasi mabengi okatela ye telefone mwana mwasi pa talika abia nakata telefone na okata te oza mal poli na koyoka ye kaka siko mama bokilo oyo akomi kobengaka mwasi ya mwana abandi kofingaka mwasi ya mwana so abengi mwasi ya mwana ye abandi kofinga mwasi ya mwana bi mama epai babanda makambo ya famille nazala te epai basenga ye test ADN pona mwana na ye nazala te nga na ye kokutana kaka na mobali tokutani kaka mwasi na mobali ndenge ezalaka tolingani na biso mobali a expliquer situation baye pe kobalanga baye pe na banoko babalinga sikoyo yanga nini na kati ya makambo oyo mama oyo akomisinga lokola mbanda na ye or bazoki ba problème nga nazalaki te on dirait nga mna bimisi mwana na bango na kati ya ndako nzoka rien tokute na biso kokutana après avoir makambo na bango tokutani kokutana nga mna bimisi mwana bango na ndako te tokutani nde kokutana mama
Donc mama bokilo oyo mama na ebisio ondie koloka nga so na ki kotika bana po mobali na nga boya même aboya ta bana bakende pa suki na ebisa ta mobali ata yo kokende kuna te mais osopesi bango déjà bakoko to alingi ata bakoko bakende te alingi te abi bana na nga bakokende kuna te bakonya bato baza bana na nga bakokende kuna te bana na nga bakonyata kuna te. Alors lokola pe mama ngo na mama na biso bazaka musika mingi te moko musu na ki kotika bana epa mama ya biso tantiki bana pa mama ya biso ya monde kende kotika bana tango ngana keye pa mama na biso mwana na yo akaboli ngai na mwana na ngai bana ngonde bango yeyo bakoko ngonde bango yeyo yondo dondo kana bakoko yondo mona ka bakoko ngana mona ka bakoko te ngai boyete mama mwasa lobi mama makambo na bino famille etali biso te mwana no ya mobali aya komona nga ayebisi nga ke mama ngai na bapara na nga toyokanaka te donc nazo ko bala mwasi na nga na koya na banoko mais na bapara na nga toyokanaka te bapara na nga boko mona ka bango na balabala mais na libala na nga boye na boyi boko mona ka bango te siko ngala sani nga pe na mwasi mwana nga pazi mobali abala ye ngala sani yi mwana na mwa ko expliquer ke boyokanaka te loko bongisa makambo na mwana yo tika makambo ya ko finga kabiso ukoma ko benga mwana ngo finga bako ko pelo ko ba yebi ete asimba pe bana bana baboyi mama wana bi ekosuka wate ngana kotika boye te asali effort aluki église place nini basambelaka tango ayebaki église basambelaka mama yake na mama etuma na ngwaka de gros bisous à toi mama ete nanga bata papa edodi ya wakana dina moda la main d'or mama motongi tonga kando mesana ko tonga wana tonga miso ekufa nango pete miso ekufa te tonga ndongo mesana ko tonga mama alobi ke mama mukolo mususu toza na kati église losambo ezotoka kuna na église mama bokilo aya avanda libanda abandi kobelela mwana mbali abandi kobelela abandi kofinga ngai abandi kofinga pasteur oba pasteur andenge nini boke kobalisa mutu bobalisi azana bapara na ye baboti ne bazali ndenge nini bile boke kobalisa batu ngai mama na pesa kote libalo yo te libalo jamais libalo yo ngana yebi libalo te libalo na yebi amote ngai na yebi libalo te boy libalo na lingi amote alobi mama Elia no so mona batu bazini église ba osambela mutu aza libanda azofinga pasteur aofinga mwana ye aofinga mwasi ya mwana aofinga mama ya mwasi po mama ya mwasi basambelaka église moko na mwana ye nde mafinga nde kofinga mama batu bayoka mateya na église bayoka ka mutu liboma azofinga batu libanda bayoka mateya to bayoka mutu azofinga batu libanda mate ezoteya mamuta temi na porte azofinga mama Eliane ko imaginer pasteur azoteya ya temi na porte azofinga atemi azofinga pasteur paki te ba protocole ba yewana ba bingani ba bimisi ba cheli banda porte ba bi awate awza era losambo mama za so losambo si so ofinga merci ko te ti losambo sili mwana mbali abimi ayebisa lobi yo na vi na ngai te osabote ngai osakaya na ngai yo mo ababi makambo eleka nga na yebi te mama bokilo komi kozokola tsanga mokumba ya makambo nga na yebi te makambo na bango tango eleka nazalaka te tango mama bokilo adekonaka nazalaka te mwana na ye moko mutu ayebisinga ke balobaka na papa ke mwasi oyo adekone seke mwana oyo mwana oyo te fo basala test ya ADN mama nga nazalaka te mama bokilo akomisa ngai donc mbanda na ye mama bokilo koma osala nga bavoyesa kofinga mwana azosanga bavoyesa azofinga ngai azosala bavoyesa azofinga mama na ngai donc nga nakoma mbanda siko mama Eliane situation boye nga na kosala ndenge nini yo te ya kabiso le bito pesa ba mama bokilo respect ba mama bokilo ba deuxième maman oui naza d'accord mais mama bokilo oyo non mobala présenter nga yete ke mama na nga yeyo non mobala boya na motema moko aboya pona nini pona makambo testa ADN abi comment ko imaginer ke nga na botemi na ndako libala mwana liboso na botemi na kati ya bato bazaki mwasi na mobali bala ndako bien ke basalaka na bango na mariage te papa na mama basaka mariage te ba mwasi na mobali na kati ya ndako mais na botama famille ya papa itelema elobaki non
mwana oyo faut test ADN pour mwasi na yo adekonaka. Faut basala le test ADN. Yelo kwa na ngwe boma mwana na mobile ko sakana tele bidno ko mama za kindumba. Comment est-ce que maman na kati ndako libala? Mama na mobile na ndako. Bakende ko senga mwana test ADN. Umona yango wapi? Donc eloko ezukisa motema ya mwana na mobile yango wana. Test ADN ezukisa motema. Yango wana sikoyo mona mwasi ebisinga lobi mama Eliane. Trop c'est trop. Maman bokula zo finga ngai dans les vides. Azo finga nga na sele le côté. Esika ba wela makambo na bango na mwana nga na zalaki te. Esika ba na yebite ni dada ni dev na makambo na bango te. Mais tellement ko finga eleki mama Eliane, ngai pe na krakaki, ngai pe na fingiye. Na kende pe musika te, na yebisenga bia tikela nga makele zo finga nga yo yebinga te. O yebinga te mama oyo. Nga pe na yebi te moyo moko mwana yebiseki nga osani ni odekona na ndako ya libala. O fingi nga ya bike ndeko yebisa mwana yo. Po mwana muta yebiseki nga likambo oyo. Siko mama linga na sa nebisa mele na sa nini. Mama na soko afinga zo finga na mama na nga. So afinga na mama na nga. Babala oyo apoto onde to zabo mama ele ya nitu. Mosa kenda musambala kenda musala. Eza mabala moto ke na vanda libomengo na waso bomengo. Non, toza ko se débrouiller ko ba jeune nyo surtout. Toboti bana na biso toza ko se débrouiller alors na ko permettre te que maman moko boye na sale eloko te ye frère ko finga kanga afinga ka mama na nga trop c'est trop nga pe na sene fingi yango na yepa na mama ele ani tu na yebisa yo ke mate yo pesa ka to yo kaka me ba mama mususu pe baza ko exagérer na ndenge ya comportement ko vanda na basi ya bana na bango yango na yepa na ko sola muke. Yango bino bandeko botali o boki lisolo oyo bokende na commentaire mutu na mutu pesa na no point de vue na ye. Est-ce que mwana mwasi oyo mama oyo maboki loko ko s'en prendre pas mwasi ya mwana na ye na modele ko finga est-ce que mutu ya solo o azana bongo akoki ko telema penza ke na église na kati église bazoteya ye na libanda zo finga na pasteur na mwasi na mwana na mama ya mwasi. Est-ce que muto azana bongo? Akoko sala makambo ndenge wana? Muto aza vraiment na mutu. Okende na église. O liboma te. Okende vraiment na église. O temi libanda église. Oza ko finga. Moteya aza ko teya. Ya mwana ba mama, nga na omela mingi te. Eloko na biso ba mama. Je te fais d'abord de gros bisous mamie chérie. Mamie chérie kamata ba bisous na yango wana. La seule ba bisous na yo. Clarisse Congo, je te fais des gros bisous. Famille du cœur bomoko. Guylaine Moussoba, kamata ba bisous na yo yango wana. Jola Anderson, je te fais des gros bisous. Mami Kadima, oh yo bisous yango wana. Maja ki wasilabo, kamata ba bisous na yo. Bo assuira ki en tout cas na profiter na episode nous vraiment félicitations. Na matanga bo assuira ki penza. Famille du cœur bomoko bo assuira ki penza na zu ba retour. Ba mama ba konza Paris ba mbote na bino ya mwana Nicole Batafe mema ba mbote na ngai epa na bango nyonso ba dekonoso pesa bango mbote bo assurer ki penza na yebisa bino ke libanga soki wuti awa zongo ko libanga Koffi Olomide légende mabangeza osakala mabangeza na kosola mukebo limbisa ngai. Koyo bino moko bo pesa ba point de vue na bino. Est-ce que muto azana bongo akoko kende ko tema na église quelque part na kati lingomba bazote ye na libanda zo finga est-ce que c'est normal? Ba mama te ba ko ça la part des choses. Ce qui déjà yo na mwana yo soit ya mwasi soit ya mobali bozana boyo kanete et que moi on comme en couple makambo wana etali partenaire ya mwana ote to mwana za mwana mwasi makambo yo weli na mwana mwasi etali mobali ya mwana te makambo weli na mwana mobali etali mwasi ya mwana te na la vie faut ba kosalaka la part des choses koyeba kosa ke likambo ezabo il faut pas tout mélanger dans la vie. Na vie ko mélanger ka makambo nyonso tout te ba mama. Il ko musu na kokolo ba mama ya biso ba congolaise. Il faut koyeba ka ba mama congolaise ndenge tozaka boye. Tozalaka pe na moi habitude yo kende komuna ka ba médecin. Komuna ka ba psychologue, c'est important. Eza ba te belé ba dépressif.
ça la dépression mami bakate ta musu pe dépression ça la mobile n'est pas yebakate ta musu bana ba yebakate bino bomona ka muto za muto ko na une minute ya lobi 50 paroles 50 mots 100 mots na une minute mutu mambo yebo converser zati mona bato bazaki moyebo solo les zati aliko monopoliser parole soki ya zolo balingi ye fa loba fo ba yuka kaka yira non soki na mutu fa veiller sika moninga zala sentinelle ya moninga c'est important soki na pembe na yo ozomona mutu aza na basini moko boye il y a des signes qui ne trompent pas ozomona ya basini ne trompaka te neti mutu aza na bongo jamais akokende na église akete malibanda église afinga mutu azosala mosala nzambe mutu azoteya jamais mutu pe oyo aza na bongo akoki jamais kolonga na ndako na ye akende na ndako ya mutu akende kofinga mutu na ndako na ye mutu aza na bongo oyo mutu ne ezosala et surtout na poto olongwe na ndako na yo okende na ndako ya mutu okende kofinga mutu na ndako na ye te wana il faut ezala mutu eza na problème bandeko tozala na bahabitude ekende komonaka bapsychologue eza important eza important soki ozomona oza ta mutu okoza ta mosu mpe na batrouble de mémoire oyebaka te okoza makambo etungisako boye surtout bato bazala mpe bayokaka conseil te soki omoni boye kende mona mondele explike ye ke talanga comportement nanga ezalaka boye ezalaka mondele akoede okoloba ta mosu oza na maladie moko boye omiyebi te ta mosu ya problème moko boye bakoede yo toujours eza important biso tolingaka bongo te biso tozaka so motu mpasi nake pa médecin traitant te lukaka mpe yebisa médecin traitant na yo ke papa lakisanga psychologue moko nakende omona ye tosolola soki osolola na psychologue ayoki yo akoki kooriente yo akoki koede yo akoki kotali soki etali oza na maladie moko bo oyo yo moko osala nini oyo yo moko oyebi te ke oza na maladie moko oyo yo moko oyebi te eza très important bamama bitumba ya bana na babokilo eza bitumba kitoko te bokilo soko bandi ko soignisa bokilo yebaki omikitisi au perdre de crédibilité na yo parce que moi si ya mwana jamais ko respecter ka osu na vie pona nini bosi l'échange de paroles bosi bo fingani o fingi moi si ya mwana pa bisinga mama nga pe na fingiye siko yebisanga moi si ya mwana sa fingi c'est fini crédibilité na yo esili oza suna valeur na misu na ye te ato lati ndenge nini ato sali na misu na ye valeur eza susu te ba mama toyeba kobatela munoko na biso toyeba kobatela munoko bible bi trop parler pe tuer so ozolo ba mingo bando mama sume belé pour kobanda ko ba makambo lokuta pour kobanda ko blesser bato eza malamu te pona lelo to soki seli aw be mission ezongi ngayo na za hotel ben mission na biso ezongi nzamba sunga biso apesa biso toujours boanya maele pona to continuer bolela mama sela biso ben mission na biso no message ko sela biso ben mission na biso par la grâce de Dieu ben mission na biso sanini ezongi ba gros besoin na bino surtout merci beaucoup na bino surtout ba obo disposateur na bino pona ko tala ngo bien pona ko yokanga merci na bino surtout obo partageaka ba émission ya maman Eliane tout merci pona ba j'aime na bino merci pona ba commentaire na bino na bandeli susu soko mo ko sa mutakanda ko tala ngate po linga ngate po sepela no ngate so sa mutakieto ko tala ngate et surtout soko za fanatique et révolté pona zana ba fanatique et révolté soko za fanatique et révolté et là on a reçu na yo désabonner na chaîne nanga kotala kanga ité kotala ngate fanatique et révolté désabonner na chaîne kotala ngaité na banda ko bisa bino banda kala ke suko za mutakanda kotala ngate po sepela na ona ngate suko za su fanatique et révolté kotala ngate na préféré 5 personnes batala nga me bazala vrai que 10 personnes batalanga bazala faux na lingi bato baza vrai ba fanatique révolté bazala kana bango mais ngaso za fanatique révolté kotalanga te désabonné na yo ata na fenêtre ko kengi dilaté ata na fenêtre ko kengi dilaté na lingi bato bakota na porte pona lelo to suki wana et si c'était votre deuxième maman Eliane tout la reine mère autrement dit qui met qu'un caca. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanzamkalo. Sakumuna. Nzamba nbeshanel balabet boss. Bisous. Bye bye.